ndenge nini bo zwa nzembo afali oyo ebimi esali da 3 jours na nzembo mo peut-être esali 4 jours ya ta musu na ba 300 000 to 400 000 mais nzembo afali ya na ba vue ebele. Comment bokoki kosala comparaison ya artiste oyo ba fan na ina bazana problème ya kosomba ba billet en ligne esengaka balongolela bango na salle po bakende nango na vente physique. Et puis, ils ont étrange comme ils sont beaucoup mis à leader, mais ti azolela. Conseil les autres qui ne recomment ti na jour azo beta bozo monate bozo monate. Lelo so sali nzembo, il faut autant la paix. Est-ce que nzembo ça les a commercial? Lelo bat bako moyo zo mo ba nzembo fali ba tepe na nzembo na bango. Mo kile banda lo ba fali asunga ba tuté. Il fallait à booster ba petit na été non, à booster ba petit na tellement oraneza makasi a ko simbote na musika kaka. Donc on l'a utilisé comme fali bien aura naé et rebooster yo o bomoni asale pa ya petit fali bino bomoni po eleki maman na TV biso déjà to ebaki ke vie a osala bongo bomoni lelo ba artiste belé ato koti studio o sala album chéri zongela ngezanga te bébé nanga na lingaka yo san yo na kokola la te mais est-ce que fali azo sala effort webi ko nga ko zape na fali na ekomeli nzembo nanga échanger pe par rapport à Fali. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité dans les actualités. Kilikitoko, mokilikitoko, eko sala nzambe pe eloko te. Du nouveau à Kinshasa, après les confinements, voici pour vous l'auberge chez Roger Vunda. 6 sur l'avenue Boleko, numéro 56 de la commune de Kalamo, quartier Matungé. Des appartements de qualité avec des chambres de qualité, cuisine équipée, salle de bain avec de l'eau chaude, le courant permanent, sécurité assurée, location des voitures. Nalobi, chez Roger Vunda, le service en chair et en os. Nayebi que Bokotuna, pour na kokoma na auberge, chez Roger Vunda. Pour ça, la nini, eza simple lokola, nayebi te quoi. Nabakisa les sous-nini. Bandeko baliko benga, na niveau ya mikili ya poto, voyez que numéro ezali le plus 033 69 57 397 46. Et na niveau ya Kinshasa, simplicité à Saranate, plus 243 85 20 57 271. Et pas yoapi, beaucoup zoa penza ba précision. Na bandiko ba koyamba bino pour service na biso. Na habité quoi. Chez Roger Vunda. Elengi. Microscope pour nous la microbe, la voix du peuple pour nous informer, bino pour nous repasser bien bas samantito, au cas n'engé bon misana, ya wana bozala toujours belé sur tel bosona bino pour nous rejoindre basango, ya bien banalise à bien, inviter bien quand on est au misana pour servir bino, le rôle à l'élo, tu as mis le minute mon quoi ya ba invité vraiment le bara bien, c'est un artiste ou azana ba œuvre. Avec qui est trouvé ta masolo au italien, trouvé également masolo au Italie, bah différents sujets d'actualité où vous avez posé la bataille, bah le bel, il s'agit bel et bien des splendeurs bongo. Mais avant, bah faut la grandement, bah caméra la biso pour te ça, inviter la biso beauté, na repé ça non na binonio sur vos amis, na on oyo beauté, pour souhaiter bino bienvenue pour un nouveau numéro au ngai. Je fais blanc à Maloba, na zali wana na présentation, puis na ma caméra, tous allez na Osama également Daryl, puis la montage, tous allez mon na château, na émission émission et ça la grand plaisir na maman Thérèse G pourquoi pas na maman Emmanuel Telodi Melo motema papa Emmanuel Edinzele bakolo fondation de Boufam Ziti maman Brigitte Bora pourquoi pas mon vieux Ambo State Diasunda mon vieux Montelentele mon vieux Pilote Verso Lapidens sans oublier Keke Bwana et sans plus tarder on enseigne à Daryl à fond la grande caméra pour qu'il n'a pas sa beauté n'a plané bon on allez bon inviter la biso bonjour. Bonjour GFT, Bilanga Maloba. Bonne santé papa. Tokos Nangolo Nzambe. Kala fort. Kala, même Ngamo Pe na salle déjà un mois, na les gars sur TVT pour Nazaki focus na bimisa
single nanga o na uti obimisa 1825 jours donc mission liboso nde nazongeli yango naleki ntango invité nga donc na respecter invitation na yo yango na ye. Déjà merci pour la considération et pour le temps où il y a vraiment. Mais avant tout, d'abord, pourquoi choix il y a 1825 jours comme titre? En tout cas, au moni lelo banzembo et comme na ba thématique et comme na marambo belé. Donc na koka pe ko lobana ka 5 ans. Mais on a 1825 jours donc ils ont 365 jours fois 5. Ah bon? Donc le roi un an, on a 365 jours, donc na sali yango siko fois 5 yango sali 1825 jours. Donc nzembo ana titre na ngweza 5 ans. Donc et ça l'a fait succès pendant 5 ans. Te eza kutu pona nini te. Ba contenu na ngweza na 4 ezoloba ke moi si azoloba na mobali salaki 5 ans de souffrance. Donc mobali azui asika aye kolongola esiko na prison ya milelo pendant 5 ans de souffrance. Pendant 1825 jours. Voilà, 1825 jours. Exactement que to simbi eloko 5 TTT. Biso to simba kaka nzambe. Yende succès ya libela quoi. Tioko dayo dayenango. Alors 1825 jours ezali to shurika wana na single to ezali ko annoncer album. C'est ça chanson promotionnelle pour na ko annoncer album nanga je suis capable. En tout cas, c'est pour la première fois na Sala Nzembo. N'est-ce pas, s'il y a une semaine, nous avons 4-5 quelques commentaires dans Nzembo. Et puis, ça là, view on a Oesali. Et lui, on a plus de 12 000. Dans ce chaîne, on a 1000 et quelques. Et puis, on a mis Nzembo, on a 7 abonnés. Dans Nzembo, Bimi, comme ici, on a 1000 et quelques. Et que Desco 2000. Donc, on a l'Oronios sur le Baka. Topé Satan. On a vu Aigle sur le Batan, quoi. Je comprends que si vous avez un album le 31 mai, mais Mikolo Tobeng a fait un fali pour pas coach. A coacha kingai après ça il a fait conseil que na checker chaîne na yo wana kuta vana na bimisa single eza na 700 abonnés tana single soge bimi et mataba abonné et puis na aura osana ngona minito na visibilité. Donc, autant la résultat nango et puis au bimisal sous deuxième single avant au bimisal album autant la rendement nango pour les ba chanson promotionnelle. Donc ba tout ba yebio et puis faut aussi l'effort voir na yo et ti comme monde des agaso yo ki musique mo ezo beta kuna bi ke o fali. So ko pousan bo ebi ke ya wana mawete. Donc yango moni biso pe tozana début à ko sala ba effort wana ba voix et tikala. Et pas bateau yo ba yo kinga sika ba misusu bazolo ba neti Fabregas na bakati nanga ba Diom suna sali ba misusu ba FCNga ba misusu bazolo ba Diom mususu ba misusu bazotu na Aigle mtatelio Dio wana to yo moko donc na sali moi métissage na kati omoni na emi moi ba morceau pe ya ba papa na biso Madilu system na kena ngona ta mususu donc moi pe na suka na sali ba Kester na sali pe baba pepe kale soko mona ba niance musu donc na sali pe na métissage ya ba style et puis première fois pe na bimisa Nzembo na mona pe bato bazo critiquer na mona pe bato bazo kumisa liboso na bando bimisa ba Nzembo kana chaîne YouTube na ngana ya na ba Nzembo na bimisa kaleza yango moni carrière ezaka na ba ndenge belé na début na oko za faible tango koma fort okoki biloko sala kala to okosa remix to pokosa remix te batu babandi ba komo boka ba moku dei pona mona batu misu ba komelanga ngati mbisa miso Nzembo na sala kala nga dernier virage na comprendre que à travers eloko na sika batu akomi ko comprendre que na saka ba Nzembo mo bo série oyo mokili eyebanga penda bo etende batu abinga ta mwanda mbongo donc si Dieu levé na ozona ba Nzembo wana ya kala na ko remixango et bima pe na 4 albums pour album mes projet volume 1 à volume 2 voilà. Pour la prochaine album na yo je suis capable je crois ça peut le tout premier album to pour album aliboso pour liboso déjà là single voilà. Alors na je suis capable est-ce que tu vous avez collaboration na kati est-ce que ils ont combien de titres? Oui ba collaboration ils ont na volume 2 volume 1 ezaka ngamoko na moi quelques bato na collaborer na ba musicien ba tiepe moi ba vocal na lingina ça la volume ezanga moko volume dende za na bato
déjà la artiste est ciblé nani parce que tant a déjà artiste c'est surtout dans le bakino fallait pour pas lelo bobenga un coach à coach qui bimsa no single salabo déjà baté belé la makanisa bango qui ne fallait pour pas faire rose à la pa collaborateur na TV pena zo coacher biso zo coacher pena biso zanga moko te na Mino Abrampe azupe coaching omonika o bomoni asale pa ya Petit Fally bino bomoni po eleki mamo na TV biso déjà tu ebaki ke vie a osala bongo azaba ndenge mokile bandalo ba Fally asungaka batu te il fallait à booster ka ba petit na été non à booster ka ba petit na tellement orane za makasi a ko simbote na musika kaka lokolo utiliser comme Fally bien oranae et ko booster yo mais juste que a simba ka ba tout pour la ça que na simbia na booster pour aza fort mais est-ce que cette fois-ci batu ba komo linga a simba nde bomona ki bato ebele ba confondre ba ka savoir na biso Fally pour pas akenda kinde studio Petit Fally te et tomba qui même jour via zo répéter na showbiz ba ebi se Petit Fally na studio même Petit Fally mo ka yeba ki te ke Fally oya na studio même vieux makambo sale la rapé biso misusu ezaka surprise ako flasher bino mais na lolenge mususu tango ko sala moni pe makambo mususu akoye biso lo mususu na anglais oyo zo kantila mususu ya bimeli na droite donc aza moi compliqué quoi. Est-ce que yo personnellement tu es bien pour aller parmi ba plus petit à Fally Ipupa et là au monde a Fally Ipupa pour s'afficher publiquement na Petit Fally ti amen et ça la paix makambo est-ce que oui, c'est une bonne chose moi joue et salamité jamais moi keto jamais Fally za tanga jamais ora eza ya vena biso Fally Ipupa Fally azaka moko mena o kabolanga na loba toujours akoma lipa Petit Fally ozwa poso na azwi musuni Mino Abraham ozwa mukokoli mututu ozwa parti na o ya lingi ye moko nde Fally loba ko loba te yo ozwa mukokoli te na moni tu openda fo kabola katikati ozwa on comprend donc vieux asalaka makambu et pas batu pour na pression na yote pour na pression pe ya batu te on comprend Petit Fally atika oleka na TV te azolela featuring même ngamo pe na senga na nga featuring te non ya saka makambu selon ye o eza bénéfique o eza mutoya eza kaka ndenge tozaka déjà na Fally c'est bon o ya ke eza ba complément o ekomeli Petit Fally pe eza ka complément donc aluka ki ngote mais lokola za Petit Fally a mérité ndenge mo pe biso tozo lukelo côté mais o ekokomela biso Fally osalela biso to mérité pour toza ba petit na ye. Tout le blano espalé mbongo mkie. Namboka oyo tozoa artiste le rôle à Papa Lutumba. Et à son âme, c'était quelqu'un oyo avec qui n'envoie koyemba te. Nzamba pesa kaye intelligence to sagesse ya okoma. Anosa même album, abenga ba Madilu, abenga ba Carlito, abenga ba chanteur, ba ya oyemba wanze munaye, wanze mo pesa la ba grand succès. Voilà. Alors les loso to occupé parcours ya espalé mbongo. Ba différents titres au pesa la artiste notamment Fabrigas. Banzemboana, ce sont des très belles chansons où il y a des belles, bazala même surpris. Il y a des Banzemboana, yom to komango, yom to pesa. Est-ce que ça ne peut pas t'arriver un jour, il y a aussi l'album où il y a ce plan, on dit que non, ah, on a ça là qui parle là, nakoma wanzemu mais la bengi chanteur, on a bengi ferré, la bengi velanga wega, la bengi velanga kofi. Ben on y est mata Banzemboana, ba velanga Fally et ça la makam. Est-ce que makam ça peut déjà comme là? En tout cas, na siko yo sona bina sala makanisi wana e ozala moi impossible. Parce que yo moza nzala oyemba. Ezala impossible pour balobaka mutazaka na vision ezaka mutu moko. Mutu tanga azwaka vision, tout le monde te azaka d'accord na vision na misusu bazaka d'accord, misusu bazaka d'accord te omona ba critique kozala. Tout comme et comme là batu tout même vena biso Fally pour patanga longa quartier latin. Batu tout te ba pesa confiance tango ça droit chemin ba yeba na carrière na biso nde to sala na musique ezana batu misusu ba linga ka va peso chance il faut bunda étoile na yo et mona na mokili aye o mono comme na succès et puis aye batu abongo pe ba na ndenge biso ba artiste to gérera bango nde to futaka pe bango lelo tout le monde na kanga mo parenthèse dans zonganga lelo tout le monde a comment critiquer que Fally la fier Fally za lolendo wana bat balobaka à distance. On comprend? Ayebi ba passe nini oyo amona na début ya carrière na ye. Tant bobande ko luka bozela ye
bobando amoneka na elongi ya fali ya quartier latin bozomona ke jamais akosala makambo ekodepase Kofi omoni akosala jamais makambo edepase père na ye donc ntango asali effort lelo akoma numéro 1 na musique ya Congo tout le monde akoma koluka fali abwaka ye fali ayemba ye bo asime bapri atiaka na mabanga bo asime bapri atiaka na banzembo mais ezana bato misusu même si fali akomisi nzembo 300 000 to akomisi libanga 20 000 balles akobwaka ye na reconnaissance à $20 bato abongo mpe bazalaka bato misusu bazelaka te okoma so ndeni eza neti bavenanga bavigo de campo bakojo kamange bahéritier minibu baza bato ke bazotia yo poa te mpo baluka njour okoma soki ndenge nini mpo te bazotia yo poa tanke bamoni ke okozala fort na art mais ta mosusu faible na finance okozala fort na art ta mosusu faible na esprit ta mosusu mpo bainsulte mpe soki oza esprit te ekitisaka esprit parce que faut ozala bien entouré na bato babanda koyebi so te place bazokumisa yo il faut mpe kofinga ezala neti boye lelo ata moto afingi so nga kuna asali émission to nasali nzembo bafingi te namona mabe namona ondire eseke ekomeli bato te bato nyonso bakumisa aseke bawaflate faut équilibre ezala balance ezala donc na sens wana donc lelo na baartiste tout na collabora na bango natiaka mpena close naloba na kopesa esu mutu nzembo te le seul artiste oyo nga moko na proposa na pese banzembo eza ve nanga fali na première rencontre tokutanaka na ye azalaka mpe d'accord et puis nalobaka vie yo oza grand prêtre na ebale ya carrière na yo nga jamais nakozala na bebale mosusu nabakisa nakoza estce na juste bakopa mai na nga soki naza nango nakobanda kobwaka na ebale na yo via ndimaka yango omoni na lelo toza na vie makambo mosusu eza ya vie na petit na ye makambo bacuisine interne moni ngai eloko esalanga plaisir une fois nakutana na vie première fois une fois na rep deuxième fois na palais apesa ayebisanga bon petit beta liputa na yo beta mpe na médaille na yo oyo ya yo moko ozomonake osali banzembo ya danger oyo ya yo ntango nabetaka debord na saisira opportunité abimisa bonne tête na boye ave ya na tv bonne tête nazalaka surpris nafandi boye namoni na émission ya popole mopasula viani ati ngai esala bien oyo mpe etikala ti lelo donc soki mpo otali nde toza na ve na biso fali mpo nazwa mpe baconseil ya neti papa na nga Jean-Jacques Bolamba de beau de mal ayebisaka nga oyo nyonso eza ya bien ya fali il faut copier oyo nyonso ya bien il faut copier donc nakoma copier vie na makambo ebele na badiscipline donc ekutana déjà ke nafimaka te nga jika na mai vie na nga fali mpe aza bongo ekutana ke nakotaka boîte te bar te nga palais rep émission fin donc eza côté moko te donc nga nazangaka na bafeti me na matanga te omona pena mutu na nga apesi invitation na feti me na ye te omwa matanga nde na ye wana nazanga te donc bisika oyo bato basangana mwa boye nazalaka mwa difficile na sens wana na kati ya 1825 jours il y a une partie au plagier Fally Ipupa olobi on a plagié mwa moke vie na nga Fally Ipupa mais obuki yango mwa moke na mélodie mais maloba parti mosusu plagier Madilou je crois dans un morceau ya Obénite oyo ya papa voilà eza kuna temps wana te mais nga nakoti wana est-ce que okimi yango po un jour artiste ana peut-être bako réclamer ba droit d'auteur parce que oyo comme la que tu entends de la vaste d'honneur tout bon maison de production il y a des femmes Madilou système il y a pour réclamer ba droit est-ce que yo buki yango on a un jour peut-être il fallait ko lo bakino pechoyo la foot ça est droit d'auteur nani artiste compositeur pardon ou bien maison de production où il produisait Madilou to paye papa le tout ba ya ko réclamer ba droit d'auteur to buki yango parce que là ça va tout aux maestro te na façon emeli ba morceau na sali difficile muta comprendre que voilà ba morceau na sali eli ko la bisake eza parmi babiloko oyo soki nazoyo kango na sepelaka nango yango moni na sali yango neti parti ave na biso Fally Ipupa na lelango fort yango na sali ya papa na biso Madilou système na lelango yango na sali yango wana eza na sens te ke na kimi yango po un jour te
Madela Koufa déjà, mais Fali est vivant. Est-ce que vous avez déjà réaction Fali Koufa? Déjà, nous avons autant de qui viennent à féliciter. Et puis, il y a Zalana Motema. Il faut assimango. Il faut assimango. Donc, il y a un moniteur en esprit. Il y a un toli à vieux. Album est le 31, mais zongi c'est un osima. Donc, à coacher, pour via coachaka. Vieux pena senga pena la tinda banzembo un album na yo. Tinda le vieux. Bimisa all. Te bimisa all. Net deuxième single on a zo bimisa. Vieux mutapone linga. Yango na bimisa ngo le 21 juin na dédié yango na Kuminaini ya mama Fifika 14. Alobi eza calme, eza benda yaka na blo mo eza na calme. Comprendre? Voilà, dans ce sens. Il va te féliciter, Fali pour pas féliciter et les autres. On a tel peu commentaire. Pour nous, on a temps, on a 1925 jours. On a un commentaire, félicitations. Il va te apprécier, même on a été dans ça. Il y a d'autres gens qui disent non, tu as fini à faire un goal à mener voix. En tout cas, au moni congolais, à ça la confusion, il y a savoir, n'a pas voix. On comprend? À ça, la confusion n'a pas voix. Voix est arrivée au mususu, savoir peser au mususu. On comprend? Surtout petit exemple, il y a les gens de Belé au bazar Mboka. Aux hommes que na ba début à ba carrière na bango, bazala ba chanteur té, si le lo ba tikala ba chanteur té, mais bazala ba bon musicien na savoir ba s'imposa, ba comment ba légende pour les kana moto ozo kasser à chanteur. Musique ezana makambuna nous tende bokantaka chanteur so ba bengi mutu chanteur elingi kolakisa nini mutu azoyemba nzembo définition nango yango wana siko bato ba transformera ba définition ya kozala chanteur na ba confusion peut-être ya ba voix voilà mais mutu aza libre ba critiquer ba sa makambu mais biso tozala na rapoto salande ba boulot quoi. Dans la question qu'on a posée pour la 1925 jours avant de rentrer dans le sujet, maintenant on le mon voix, mon chanteur et inspiré dans la sortie médiatique qui est artiste et moko, on a autant à comboter parce que il va comme sur Nathan il a été na respecter vraiment le banayo. Il y a le bia qui n'a pas coupé sa concerne héritier Watanabe que ne konanga tika ganga kayimba abi octave one za la soutenir la musique à l'élo après c'est l'exemple ba chanteur ba yema avec douceur abi héritier Watanabe ba yema avec douceur. Vous allez parler, vous allez chanter, vous allez bien savoir concernant nous les ou les. Est-ce que la musique en Boga, il y a des chanteurs au bas kriaka, au bas gangaka. Tous les appels bas chanter, bas salara vraiment l'écolo parce que des baba l'écolo puis les gars qui n'ont pas qui en a créé à lobby il y a des meilleurs chanteurs les côté l'écolo, on a premier des chants le bas qui parce que là rien à faire vous. Est-ce que les lots na yembe les artistes yembe les chanteurs en Boga, il y a des chanteurs qui crient lorsqu'ils chantent. Tous les ans, les chanteurs, tous les bon, premièrement, le débat, il y a des chanteurs, la plupart, et ça, la marque en Congo. Now, on a mon interview avec Maître Gims, il y a un ganga, mais par exemple, Dadjoa Gangak, Tony Noa Gangak. Est-ce que mon a un débat bongo? Musique, et ça, tout d'abord, ozo proposer batunini oganga te etali batute mususu ako proposer batelo ko oganga et simbi batwa yo proposer batelo ko oganga te siko rendement nango eza nini donc eza nango ba faux débat mutu azolo babilo ka bongo botuna ye soki ya ganga te na mutu aganga ka yena eske bakokani problème toza batutu bakomi ba donneur de leçons au monde mutu mususu alo ba bongo mais so tunye na structura musique kombone na nyomo na yebité omoni bato belé basaka ba koma ba donner de leçons na musique awa omona azana savoir monter na kati mazo ganga na so tunye na sa musique ya lobanzambe oui musique euta nde biso tout ba David basa mais nana yaki ozwa idée ya ko structurer musique et koma ba koma otsango na ba guitare ba koma otsango na ba instrument et koma boye ba keso kangi au kangi note na note tam so epesa do dièse mineur tam so epesa ré mineur donc muta sala musique comme on a structuré ça guide à réseau
abotama na 995 mais ayaki ozwa asala structure ya musique na année 1025-1026 wana ata mosusu ata bato ebele baotambola na babotami te omoni donc eza il faut ozala na savoir so tobi siko tokende na makambo yango ya musique totia na basavoir omoi bato ebele bobando oyamba lisusu te mpo bato bakonfondaka savoir na kozala star omoni baprofesseur ayino babando atangisa biso akoleka amta ayebi ete mais soki opesi ye micro asala interview azokritike baartiste mo bafani ne baya ofingi mbangu bakoloba yesi asali nini donc bakonfondre savoir na baexploit est-ce que toza kose comprendre savoir eza mosusu baexploit mpe eza mosusu baexploit edépendant na baora mosusu akoza na savoir mais aura ne eza insuffisant na mutu mosusu ke mpo nini mutu mosusu akoza na savoir neti bapapa na biso balutumba tala savoir azalaki nango mais esengaki azala na ba simple chanteur lokwa bamadilu système ayembela ye banzembo lokwa bacarlito ayembela ye banzembo so otali lwambo azalaki chanteur te atikala mpe kozala chanteur te mais abandaki kocible banzembo na ye abanda oyebake na temps oyo tozali nde vi na biso fali mpenza abi temps na temps oyo tozali ondike bamabale ezopanzana ondike bato bazozwa babasi ya bato tro tika nasala nzembo ya marke oyo omona ezwimba moko société donc bato baolanda mongongo ya lwambo te mais baolanda eloko nini azopropose bato voilà la musique c'est comme ça bato batika koya na biso ka bamusike soki olingi ozala danser il faut voir ebimaka boye il faut kende boye non ya musique te nino ayembaka nini so nino azalaki oévolue na Congo balingi batia faux chanteur du monde soki nani o mosusu wana nani yanima yele te Jacob so azalaki oévolue na Congo balingi batia pe faux chanteur savoir ya mutu oui bamisusu baza pe aza na voix a chanteur aza pe na savoir bazali net bave na biso bafali ana savoir ana voix a chanteur alors Ferrigola par exemple oui il est pas un chanteur ana voix a chanteur parce que ba savoir siko komona ke o yazo sanga donc ba savoir est différent komona o yazo sanga est pas fali tout compris au fala zozanga ils va faire par exemple te wana e comme lo mususu donc fali azanga lo côté ya zanga lo comment te zozanga pas fali donc fala da complet fali beta guitare aza asala ava comme parolier abande ko kama tourna ba parolier pour sala ba recherche babiloko fali akoma osala lelo soki bato bazokoma na niveau ya kokamwaka fali bongo eliko laksa c'est que bato ebele bapesaka biso banzembo mais banzembo esukaki alors surtout moi to lubi ozalama sincère banzembo esukaki poso banzembo ezaki ya danser nde bato alobaka ke fali akokokana na père na ete place awuti biloko fali azosala récemment awa elingi akamwisa bato te balingi baloba dato yokango kingani kuta loba déjà boye mais comment ekoma na niveau ekamwisa bato elingi kolakisa fali azosala continuité avasala nzembo akoma koyoka fali normalement ayoka bato tout au moins bantourage ya balider ebele soki bayaka ke lider na biso azaka chanteur ayokaka motu te bamemi na erreur po leka bato tout il faut yoka bato tout so olingi okoma na niveau ya kosurpasse bato nyonso il faut yoka bato nyonso po yeba place nini okosimbela bango alors splendeur so tolobi vraiment ozala sincère ozala honnête difficulté nini omonaka pas fali pour passer le plan artistique te namona difficulté te je te jure non namona difficulté te bato ebele lo basala comparaison fali na baartiste mosusu donc so ça comparaison fali lelo na baartiste mosusu eza loko confondre réveil na rêveur eza loko confondre réveil na réveil réveil na rêveur réveil na rêveur parce que fali aza réveil ya musique ya Congo donc asala makambu yo poko omona no ngo pe boyi po makambo wana zoloba so sali recherche directement et un logo te fali azoloba o so sali recherche ozango omona ngo
Mais pourquoi pas aux amis Mutaliboso ça la recherche nango? Pour ni nous entourer na batu d'aba et biso ekoki. Sauf fallait que plus loin pour y jusqu'à là zomo nana no ekokité. Ya moi ça parti fort ya fali. Omoni? Voilà. Donc fali lelo ko comparer et moi quand na émission et ça le quoi au comprendre réveil na réveil et puis fallait les artistes oyo asaka makambo selon vision ba fanité masaka makambo selon vision na ye fali asala ba warrior toujours ba surprise ba o ba warrior ba calculater pour na fali yango fali a proposer bango so eza ba leader mususu soki lelo bazo échouer pour bazo sala makambo selon ba fanatique na bango mais na niveau fali abonde ba réveil fan nazo sali ça y est makambo pour fali asali boyo pe sala. Donc, fan vision, donc à leader, comment tu as la vision fan? Ah, le quoi fallait sali, il faut qu'on appelle ça là. Parce que tant que vous êtes dans leader, non ça la bongo. Est-ce que vous avez calculé niveau na ina fali? Il y a un moment où on a ça nini, à quoi échouer. Vous comprenez? Il y a un moment où et l'autre ça, bah fanatique wana, bah zo confondre réveil na réveil. Pour ebela artiste bah vendre au réveil. À ce moment tala mutu tant to sala album tant to kenda ba studio so muta yemba banzembo ba pesa kenini mbongoti ba mécène ba pesa mbongoti yo pe artiste so ki na studio pesa ingénieur nini au somba séance moment na un artiste azo kanisa neti pour ça featuring na mutu na ye eza kofele pour ni pour za local aibi ke na Congo eza kana ngwe benga Harold Bakali kuna to sangana to yemba. Pour nini réflexion eza awa parce que ceux qui ont affronté te makambo ezo évoluer libanda pour comme à niveau international oyeba makambo wana to yo yeba ngona retard on comprend mutu tout afinga ka fali awa ceux qui fali apesa mbongo pona ba featuring oyo azo gagner lelo est-ce que oyoka sou passe mbongo apesa ka to pesa exemple il pas mo senga ba miso pe mbongo pona featuring voilà. Oyo azo gagner lelo et l'équipe au moni na ba faire nyonso même si on a payé $1 million. So coach on a parlé au commis maman millionnaire il y a 1 million mais so zo balu sango te zo sala ba business te au coach nanda ko bimisi 50 000 okambias et si la te vide na musique il peut so zo koti sambongo il faut y ba place nini ko chango pour lobby comme mutambongo omoni et surtout fali bien aé apesaka ba réponse oyo ba fan na ye moko ba kokaka kopesa ngo ba fan ya ba leader mususu te po fali so ba fingi ba warrior ba yaka toujours d'attaque mais ça insuffisant et comme aka bien ce qui fali moko apesi réponse omoni batu ba yaka wa fali ka oto choloba asutenaka ba petit na été lelo ngana oloba boy soko moni mutu azana fali yeba yo komi civil sozo tune ba question bituna tuna yeba okoma civil batutu bazana fali na minute baza ba soldat so ayo kanga mutu bazaka na phrase moko balobaka kolobelo kote nyoso kolobe ko tourner contre eux soko yambi minyo Abraham oyambi nga to yambi mutu nini soko moni basaleli mutelongo eloko songolo pakala ko sekate oyatikali po oyo koloba ngo lobi ko tourner contre yo biso batu bande koloba bo posta ka fali na ba page na bino ba nini a posta bino tele lo via comment reposter so rozo sale loko no boye tala siko na niveau ya star lo kwa fali bongo o mona bengyo pe na petit single no ma journée tindela nga fiche o tindeli pe vie na niveau ya méga star o mona za cool na ba petit na ye. Alors, ni négocier na fali pour pas poster bino boyemba na groupe d'accompagnement na été ko poster bino facilement mais tandis que le voilà mutuwa ambassi par exemple ou autant na victime na groupe d'accompagnement fali pour pas mais jusqu'à aujourd'hui tout le monde a posté tout le monde a fali pour pas ko rebelete tout le monde a fali pour pas ko appuyer ambassi te nini o bino bozala yango ya spécial o ezangi na ambassi pour que a mérité considération ou bino boza pas fali pour pas biso tout fallait reposter biso to na 4 makoloté. Peut-être que ça attend. Pour na bundi pe. Nga to banana minyo te nabi to banana minyo Abraham kala. To travailler ka minyo Abraham ebisinga la kepa fina nga fali nga na tala ka na musika
lelo pe na opesa bato ebele conseil eza bato ebele bazoya pe bazo défendre vie na biso Fally bien mais omona azomona Splander bo azaka na Fally ngaso na lobelo mo boye yazo kasa soka ye a contredire nga apesi be exemple moko boye ya kasineti directement zo écarter nga kwa kota couloir alaksa Fally ke yaza na mayele peut-être koleka nga bazo misalela erreur ngai na ya kokuta batutu nakuta Petit Fally nakuta Mignon Abraham mais so Mignon Abraham asala interview na bando ya te na contredire ye po Fally amona contredire yo te na lo bate ye kutu te na zo mona batu misu na mona batindela o mo batu batindela nga lien ba vena nga ba oncle Chico Musheni o mona batindelo pe lien pa vena biso Kelisha Austin tala jo auti wa na moni azolo bela Fally mais akeno mabe ozo mona ke na ba vena biso moko ba comprendre ke o mona po olobela no Fally yango pe osaka à distance po ba so mono ke yo oye na esprit nini warrior ya solo jamais ata warrior moko aleki akesoki ndenge nini akofanda na kiti atire warrior ako tire jamais warrior soki mabeza bakobongisa ngo en coulisse so moni warrior azo tire warrior wana seke comme intérêt personnel or que biso nde toza bo il faut to intérêt comme général intérêt ya Splander intérêt ya Kingani intérêt ya biso tout po ye moko ve na biso Fally pupa alingaka batu tout ndenge moko alingaka te muta mona ke aye bazolinge mingi te donc biso tout apanzelaka biso je na sens wana quoi. Et le lot moni mbasi auto ça la sortie médiatique mais il y a une partie où le but qui est non en Afrique actuellement c'est Burna Boy. Pourquoi qu'on déranger ba warrior ebele Nathalie na ba différentes pages ya mbasi ko attaquer monsieur ba benga monsieur ba finga ye monsieur ba do n'importe quoi. Est-ce que c'est un péché que le lilo qui est Burna Boy le numéro 1 d'Afrique? Wana za ba propos na ye aza libre na ba propos na ye a libre mais ezala tende eloko mo eza na se lobisa e bongo mais soki koloba zane libre na propos na ye mais o eza mututu ayebi ke na anglophone c'est Burna Boy na francophone c'est Fally Ipupa bon atangi na yeka na côté anglophone abi na Afrique mais côté anglophone azwinde kaka moi kilo ya koloba côté francophone yango moni peut-être ba warrior baza ko s'attaquer na ye. Voilà, tu vas continuer avec l'artiste Splander Mbongo. Nous avons encore beaucoup à dire. Si j'ai moins bien, vraiment trouvé ta solo avec Splander Mbongo. Je vous rappelle que son nouveau single 1825 jours est disponible sur toute plateforme de téléchargement. Allez télécharger cette nouvelle chanson de l'artiste Splander Mbongo. Puis bah concert pour le comme système Tchadat. Oui, bah concert et puis bah surprise pesa. Na sala ka émission moko ngaso na zolo ba makambu na yebisaka bat bakanga. Na lobaka biso to ko tshaba date na poto. Batu ba helelo ba moni Mignon Abraham. Biso to ko tshaka ba date na boto ba Petit Fally ba biso to ko tcha. Mon exactement. Ngana lobaka temps ezana puissance ko le bato ba sangani. Po ba koma na ba puissance ebele pona mutu moko. Omoni Fally Ipupa so musique ya Congo eza WhatsApp ya za voice. Andeni. So musique ya Congo. Et comme WhatsApp, Fally ya la voice. Andeni. As voice mais as donc attaque as voice, as appel T, mais as voice. As appel message écrit. Tu sais pourquoi? Fally lelo azo bokola na bazoba. Alors, on est voice sur un bateau, mais il faut commenter. Fally lelo azo bokola na bazoba. Donc voice atam tatanga nete ya kosomba iPhone 16 na ya bien. Soit ebino komata ko beta ngo show. Et puis voice ezaka na vitesse kolega mutazo sala constant. So lingo koma message moko boye. Ta oyezwa 2 minutes. Au moins de umela et ça pena mo lettre. Ce qu'on a voice au mona ba et commis. Et puis ezaka na vitesse kolega kutu au matière aéroport na biso ya njili. Yango ngana lobaka pilote ifa banga tana voice. Okolingo ke poto mais osali voice ya tolongwe déjà et comme avant yo koma. Donc na musique ya Congo so ezaya WhatsApp Fally aza voice pourquoi azo sunga lelo baba chroniqueur ebele neti yo zaka mayele. Ebele total ka baza mama mayele te. Il suffit ka kiti ka tiji na ye abaine ka ko tirer Fally.
esili omona mama moko boye soko moni en face boye matama déjà kuya mais na TV omona ta niovi ebele avandi na ye omona ba warrior bazaya ba lolenge na lolenge ya mikolo ya bana mike ya banini na batu ba yo finga ba na niveau la bango te to mona batu pe ko yo finga kofi ko finga fere wata jibewe ga tala pe boye bata même te na lobi boye o mérité o finga maté te na lobi boye insulte na internet eza nango majorité on comprend ta yo pe ba to finga yo ça oui ba to finga na bango nga kutu nde na loba est-ce que nga banana ba émission na fingi mutu mais nga pe baloba na fingaka donc tellement d'insultes leke belé ba comment ça la confusion il y a vérité na insulte omoni omona sona bi fali za voice pour mutu mususu akotsaneka omona mutu avandi neti mama na biso na ya madame Niovi oh matama sokutene fara boye azota Niovi makasi boye okomona makamususu ekomi étrange na René Soso katali azokamo oh ngomo mukolo nzembo na yima na fali nazoloba nani yango atindi ye oyebiso ba porter plainte ba porter neti likamu na nga moko na sala na nga featuring na machine yango lobela yo ozoya kolobela makamu ndire na bien azoloba nzembo wana DG beta makala ya taka tijine ya miko na kikala nango pa lobelango sozo lobelango po René na fali ya lingi via René beba yango nazoye biso mutu nyonso azaka mayele soko lingi ozala mayele oke nango tina lilita il faut activer option ya NT mutu nyonso akoma na n akoma zoba omona bobayeye bokomoloba openda boye ba warrior baza ya mikolo ya bana miki ndenge yo zoleka te fozoloba bana wana ba warrior oza folle okomi folle yaka sakati asalaka makambo nana bato bazotala ye barespectaka ye po aza mwasi mais akomi kodépasser limite bato misusu badépasser limite ngai ovanda boye penda biro elobi kokipe te mais soki neti boye fa oniata ye kaka ofinga ye te mozongisi na vérité non bongo mutu so déjà komi na baniveau bongo na bien te mutu so akomi na niveau bongo ata akomi nani premier journaliste à monde numéro 1 journaliste à monde comme on est dans Bob Wadiar biso to aba tout ça ba recherche so comme na niveau Bob Wadiar na royate Bob Wadiar webi père ya journalisme na monde Théophraste comme on est Théophraste père ya journalisme donc muta a vandi ça ma journalisme na monde au numéro 1 il y a un journaliste à monde est-ce que Splendeur Mongo le niveau wana komeli omona ke mutakota laye yazo kasande ba talaye ayebani lelo ba journaliste ebele na komo mona ngo lelo même biso moko ndeto za na fali ba tebe ba komo critiquer biso baleka yaya baboy tant yozo critiquer artiste nga na zo mona na bando sala be fort mais na yeko remarquer biso ba musicien to comme ba international mais ba journaliste ba tika la ba local au mona mawete na TV5 mais mukolo moko to mona journaliste à Congo na TV5 mais ba yebisa ya mbata musu ivoirien mais ba lobi parmi bande Congo ba ki ko finga ba artiste ko finga ça presse na média ils appellent parmi bango za na bato ba je ba visa pas fali pourquoi parce que quel piana ayeko confesser na TV que yé mutaza fondateur en plus du mal ou ya kapuba ya ko déstabiliser carrière affaire égola et parmi bango le big non heureusement bango nyonso ba se retrouver ba jouer déjà ba mikanda et poto misu ba jouer na canal la fali misu ba jouer na ba canal na bango mais essentiel bango nyonso ba komi na poto montere makambango motu soki azolo ba propos na ye na landaka émission na omona ke alo batamba bane makam na bango fali azagité non mais nalo bana ndenge ba yaki pour pas déstabiliser carrière artiste fait rigola malgré ba na ngamba yiti watana makam na bango makambo ba ndika ka pour na fali te banga depuis est-ce que journaliste a ko déstabiliser carrière ya artiste ya le ata zo sa fausse campagne il suffit ka ya zo taba œuvre bien abando kena ekaka au moins na lelo
bato bamonaka fali na bachaîne ya biso ate bato ebele misusu mpe banyongaka te ekonyonga te lelo fali so alobi apesa bajournaliste internet émission apesa moko te akosangisa bino 10 bino tu boyambi ye mba moko émission esili wana pourquoi avaloriser bino apesi bino valeur po yaza international asali na bino émission bato tu bayambaka fali botuna baretombe na bango bazwaka na bapele ya bacontrat basponsor donc elekela ye journaliste oyambi fali ndenge nini comportement fali yeba epesa balider mosusu oyo bakóma na niveau fali te baécarte bajournaliste ebele internet omona leader moko mpe boye asalaka mpe lisusu bémission na bachaîne na Congo te malgré akomi na niveau fali te mais alandi exemple afali esungi ye mpo na buzoba tala bachaîne na biso chaque dimanche omonaka bilongi okokana so bayambi Splendeur te bayamba tel so bayambi Kingani te bayamba omonaka tellement bato bazo lobby oyambi Splendeur lobby kuno oyambi tellement bato batourner ka place moko omona mpe bakeso asike ozala te tala majorité ya bémission oyo esalama na internet bakeso ezalaka omona excusez nga na loba omonaka faire asalaki boye fali asali boye ezalaka ba même question Kofi asalaki boye Kingani asali boye donc journaliste azokokoyamba te mutu moso aza na profil ya soka za artiste neti Mignon Abraham aza artiste aza petsa fali neti nga aza artiste bato bakokosuka na profil wana te donc pour émission ekende bien il faut bilo mususu ekota te na bi te na ndenge mabe bako mususu ekokota mais faut ekota ndenge bien parce que tant mutu azoloba bapropos ne mususu ya mabe tant bato na baquestion omoni ezobebisa mpe musique ya mboka omoni na sens wana donc babiloko ser na biso wana oyo ya matame ekwe ya déjà kala soko omoni ye boye te boye azorespecte bato yekuta azosangisa bana wana bawarrior azokende komanke yoyebi lokwa bamama na biso baThérèse Jim mama Thérèse Jean ozomona ke aza mama moko la grande dame ya mokolo na bana ne ya mindele donc chaque concert afali azanga te kokende parce que ntango otya na bana wana na ye aza na kati ocomprendre so na bino ntango elo bawarrior ya mbongo oyo bazalaka ke bakabelaka bato me alingaka te babwaka ye ntango osangisa bana wana bazalaka kati ye ata defan banda nosala makambo na yana aza ta na defan il faut respecter bato Spele mongo mkemge toge na biso suka ba sabso si na régie. Est-ce que o nya so ko sala ka neti yo personnellement o sala ba loge o ba valeur o pesa na fali ou pas. Les rapports na but final un jour fitting na fali to oza promotion to oza production na sima fali pour pas to za parce que lelo to mona ko bino mundibu oyo abanda ko lobela fali avant yo lelo ko mi ko lela apparemment mo était capacité non yo le pardon apparemment mo était temps perdu perdre temps pour rien il y a ko valoriser viwana mais a fit et là peut-être il y a notre qu'on s'attendre un jour ça la featuring na fali pour pas mais lelo c'est concrétisé to mona ko bino mundibu discours yo mi ko changer est-ce que yo pe batu ba comprendre eloko na pasi yango na biso zana mutu pour intérêt personnel un jour soko ezopoussa nozozwa ngo te résultat no eza yorobo résultat no eza bato ebele faut zaka na mutu na intérêt général omoni ngai na lobaka ngo ngai azaka na fali vient na petit na ye na makambo azosala biso topesaka fali beloge te tolobaka juste makambo azosala beloge ezomérite balider mosusu aza na niveau wana te me bazokomisa ye wana eza beloge entourage a fali mobimba eza mutu aflataka ye aza te so bayebi so obeta 3 arena eza mpe ya solo so bayebi se yo nde mutu oza l'artiste le plus sollicité na lelo koleka bato tu eza ya solo ti mutu aflate ye aza te siko bato bakomprenaka te Robino Mundibu ntango ozoloba ke abanda makambu ya ve na biso fali avanga te abanda makambu ave na biso fali na nga me nga siko na fali te sikoyo ana vie na biso moko azaka ne to komone leonga nga parole na pese bambote ponga azaka muta vérité Robino ntango abandaka carrière nene bandeli azaka na artiste moko oya asatashaka na ye po Robinho abwaka fali na nzembo mapendo leonga nga mutayebisa etya pe fali
ataka leader moko na nzembo wana Léon Nganga mtayebisaka bakisa na Fally Ipupa omoni faculté ya ko défendre Fally voilà kasi na loba le temps lelo batu temps na loba mama ata leader mo batu ba comprendre Fally aza génération ba wera te ba 20 sone baza ba mikolo ba nini o comprendre maman nde na zoloba pona ko tanga ba kombo penda te obila sa tacha d'abord na fier egola to comprendre ataka kombo wana ata komba Fally na nzembo po ata komba Fally na nzembo lobaka vena biso Léon Nganga nda kombo kangama na ye peut-être ndazo mona poto akoki oya contredire na ye siko yem tatindaka omoni faculté ya ko ngaba na ba éloge na pas omoni faculté kati na ye déjà ezaka wenge o comprendre kati neza da wenge tangu atie Véléonda aibise tia kombo Fally o comprendre et puis faculté wana ya ko défendre Fally ezaki na kati na ete mutapesa faculté wana Léon Nganga lobela ka Fally tanga komo lobela Fally na yebaka une fois tokene mission mona couleur c'est le abeta Robinho Kara na couleur TV wa Robinho misilu bilu asomi mutuka poba batu balingi ko falsifier histoire tant batu bazoya koloba batu bamona batu bacha misapitro yo yebite nini azo samaka mwana songa ti vena biso nati lokol biso to banda ko zanga émission digitalité ya vena biso nati lokol to kenana Robinho à l'époque toku so Robinho azana miyake pasa wana wala yo yemba to yo za parolier ka ngana zo arranger banzemo na beta na ba guitare na sa ba arrangement on comprend miyake pe apesa pe Robinho ba cop ebele na bangola voilà je suis miyake on comprend donc au mona ti ba juye na loboko donc voilà basime na loboko ba juye ba ye ba tiki ndeve na biso Fally Ipupa abandi ko aider depuis bazala ti yemoko a l'obé ba propos na ye donc ba propos na ye moko ekominga mondire pa batu moni voilà est-ce que yo mona ndenge ebeli Fally Ipupa parce que oh na sobse to ba eza toujours imaginer pour te vendre na Fally te mais yo moi j'entends moi temps on vendre na Fally Ipupa est-ce que va propos ya Robinho Mdiba bimisi na ba différentes sorties médiatiques na ye et pour déranger vraiment Fally Ipupa na ndenge ebeli Fally omoni ndebiso to zana vena biso aigle eza yana binoti so za na yana bino oyeba nini alingaka na nini alingaka te ndebiso pe to zana na to zana ba discipline to yeba ke neti biso boy ngana kwa simango toliaka na kombo pe ya Fally mais olela ngo na manière nini so zolia na komba Fally na système ke allo vieux Fally alobi opesanga 20 000 balles oya lobi na été wana zo lukolia mena ndenga mabe on comprend au téléphone no boy allo vieux na mwamba banini pecho yo wa ba petit na biso na nzela Fally ba nini ba aider yo donc wana osaila komba Fally mais na ndenge pe ya bien donc na sens wana donc ba propos oyo alobaki pour comprendre que ça mabe yemo ka na conférence de presse sala nini abongisa ke puis producteur na ye aya ki asengela ge pardon lobaki nini aza mwana muke ba propos na ye oyo alobi bongo mwa muke soka zolo bazaka na mabaku ngakutu na kamwa ke mutaza mukolo na kotonga bandako na misiki mwana muke eloko siko ekamwisa nga ya mwana po mutu so azotonga bandako atonga bandako amayele po parmi na wenge wana parmi bato bapesa bango ba chance banzembo ebele lelo basala ba bilongwa pe basala bati basala succès koleka Robinho mais Robinho lelo ana dépalé ke bango mayele déjà so ndeni na makambo musique yango oyo epesi mbongo po atonga bandako producteur na lo balisusu ke aza mwana muke bon producteur déjà lo lobaki biso to sani voilà spele mbongo to ki masima yango parce que ba ça aussi na régie lelo actualité musicale actualité à culture on a vu ces allées dominé par les deux nouveaux singles oyo Fally Ipupa monsieur biso na kombo ya les temps na oyo fait gola biso amour et joie na deux singles wana yo tant qu'artiste na li moment au tamayele au peut ça avis na yo sur le plan artistique na nzemu ya les temps ya Fally Ipupa na amour et joie ya fait gola ba particularité za nini na deux titres wana. En tout cas, penda sona olobana lobamba vena biso Fally kuna atolobi bien atolobi mabe
injure donc générique ekoya na page mais quand on le va bien générique ekoya na donc et puis omoni na makambo tout so ke na boutique so batie exécuteur moko boye 500 francs ya ebele mais exécuteur mosusu batie 10 000 francs ya moke mais so ta date d'expiration nango au préféré somba oya 10 000 ya moke ke oya 500 ezebe ebele donc bafana ba leader ebele qui des fois ekomi pe expirer omoni elo mo so bafinga bino trop ezala susu ouais omoni pe moi si ceux qui a comprendre que mobile na ye aza grand tireur azana banzele belé bani soka maîtriser ngo akomisa ngo pe komi nango normal ayebi ke nazana yo olinga jo nanga yo koka akomo betela siko ba master ne lisolo ke azaka mobulu nenga na vanda kana ye bakina ngabo tabese exemple okoka ekomi pe ndenge mona biso toyebi ba kofinga mama ba kofinga papa ba kofinga na deux fois alors yo et ça va susu eloko so moi so wana supporter ngai siko lelo pesa ma avina yo avinga na koloba nzembo afali soko tali yango elobela nyonso eza nzembo mo donc eza na philosophie na kati ya nzembo moko boye omoni lelo ba artiste belé ato koti studio o sala album chéri zongela ngezanga te bébé nanga na lingaka yo sans yo na kokolala te mais ce que fali azo sala effort webi ko nga ko zape na fali na ekomeli nzembo nanga échanger pe par rapport ya fali kande nazo sala na fali na komi mutaba nga na bandeko linga ko sa nzembo za trop naturel ato elinga dictionnaire na occupé te nazo linga oyebi makati nanga mais ce que fali ne akomi osala ce qu'on a sala na sangisa na saka ba recherche okapona nde naza boye nakomi babe nakomi nayebi na bakombo ya moto acréer football donc nakomi kosala ba recherche moko epanza tête mais nga nakokoma nzembo so fali akomi nzembo na lelo ekoleka yanga oyebi pourquoi atambola bapaye ebele kotambola pe partout moto akomaka na conception koleka moto afandi sur place akoma pe na réception voilà akutana na bato lolenge na lolenge bato mbongo akutana nango ya degata msungana nakutana te kokutana kaka kokabele mbongo bien te kosala cop moko boye yana eloko pe soko komaka nzembo yeba eza quelque chose ozwa eza lo wa nzembo ngana komela Fabrice nini oyo nzembo ngo suku to ezaka nini mon Paul ah ouais nakenda osomba bilamba na maison Nathalie mannequin na mwasi na mobali donc o balati ka robe mais plat okuna pe balati siye bilamba ba mbali omona ka elongi ndezo o nde basali décor ngo elongela sa o mobali mwasi kaka pe elongela sa mais kuna basali na bango système te ozo la sa o mobali olela ke na mannequin na tango ka mwana popi o comprends na tango ka mwana popi o comprends soko tali debi na ngone za servonanga esika nga na kenda ko futela nakutana na noko moko boya kufela papa na mama garantie sila ye o comprendre akomo betela nga siko lisolo ke nakufela papa donc tangu abeteli nga histoire elelisi nga elelisi abeteli nga moko me nga siko na tango epesi monde atema mama na tango siko monde na décortique yango akomodifie te azana banzembo na modifiaka yanga banero modifie te nga na kokende pe ingénieur simple jazz na tutuli guitare na ba guitare ane betaka ngati na kotutola na ba guitare na sali tout yao yaka bakisaka mabanga eloko abakisaka mabanga o lelo bato misusu bakasa slander so imba neti kipapu ga ste tant to bande travailler to bande ça échange ba nias musu yanga ye pas au copier et surtout azaka mourir pe à travail au monde na bande ko simbela ngo pe kiti na couper na senglo mona na imba ndenge nini omono zo PCP ba nias omoni donc omona ke na okomanzembo kaka te pona koma na okomanzembo neti ya moto babenga ka maître ya zalaka na belef moebele élève maswa takamisi na yebir boye bi maître na zali obongisa ex nanga mona bando vivre na e kala ok nga na vivre na ex mais famille na e babalela e mobile dana Sudaf ne epesanga nzembo wana
donc nyonso oyo nga nasalaka na banzembo ezalaka mosusu ezalaka bavi na nga mosusu ezalaka mpe vi ya motu voilà soki sikoyo toye soki otali nzembo yango nga nalobaka artiste tout aza na Congo so azoyemba nzembo lokola nakoma nzembo na facilité koyebaka nzembo wana baparti mosusu eza ya ye te parti mosusu ye muta bakisi to nzembo wana ye muta komi te to nzembo wana ye muta komi neti kuna nazokoka kutu koloba te mpo tokofingama kaka nzembo ya tellement exercice makasi ocomprendre donc te omoni problème eza nini okosala nzembo lelo so osali nzembo il faut otala mpe estce nzembo osala eza commercial lelo bato bakoma oyo ozwa omwa batia nzembo afali batie mpe na nzembo na bango ke lelo na comprendre te bato bakoma kuna niveau internet ekomi mystique omona mpe na moto azwi page no moko boye so eza na banda ble basala yango nde nini omona basali batie lokwa yo mpe moto poste lelo bato bakomi makasi na eloko wana bakomi na makasi ntina baamazon omonaka bazwi nzembo ya lider na bango bakolango oyo na amazon aza boye mais soki oke na kati ya amazon yango moko eloko eza nango bongo te omoni sikoyo heureusement nature enseignant biso koleka makambo tutu nga nalobaka nga mpo na nga nature elekaka na bible omoni soko omata na voiture boye moto akoyebi biso Fabrice jefte balola kar na yo kuna embouteillage eza nyonso wana eza nature ti embouteillage mpe eza nature ti obalolaka mais ofongola bible te na verset boye balobaki nzela kalembelembe ezaka na embouteillage te makambo ebele ya biso bato okomona tozwaka mayele souvent na nature kaka ndenge mokili ezokende okomprendre nalobi mpo nini ndenge nini bokozwa nzembo afali oyo ebimi esali da 3 jours na nzembo moko peut-être esali 4 jours eyata mosusu na ba 300 000 to 400 000 mais nzembo afali eya na bavue ebele koma bokoki kosala comparaison ya artiste oyo bafani na ye na baza na problème ya kosomba babillet en ligne esengaka balongolela bango na salle mpo bakende nango na vente physique et puis ezalaka étrange ekamwisaka nga bokumisaka leader mais ti azolela concert ezokende kokoma ti na jour azobeta bozomona te bozomona te yango kasi nazokende soki deja na makambo ya billetterie ezosimba te na nzembo kasi yango nalobi nzembo oyo eza consommer na minute oyo na baoyo balider bango bakonsome yango ezaka letante oyo bato bakonsome yeba eza nzembo mosusu oyembi moto azoloba oyo te oyebi mpe ezalaka voilà eza bato ebele bayebaka miziki omoni eti Moïse Mbiya ayebi ndula mais na assistant na répétition mbiye moko namoni azoyebisa basere na biso batrina banini abi homona mpe nazodégage mpo atangela ndule mazoloba miziki eza nini yeba eloko nini ozobimisa oyo ekosimba bato nasala baniance na yo ezala agréable na matoi c'est tout so biso tout tobi tokoma kosala betro na banzembo omona tokokoma mpe neti bave Jean Koubala tala souvent badetro oyo ve Jean Koubala asalaka ibopermettre nga naloba badetro oyo ve Jean Koubala asalaka mais bato bakopréféré bayoka nzembo ya Dimaria ke ve na biso Jean Koubala. Vous comprenez? Pour ça des trop na ça les a bien. Mais musique qui te bêta te partager ka. Faut bêta pour na ba non musiciens, na ba musiciens. Donc yango mon na somme ta ça l'album faut au partager. Au bêti pour na ba musiciens, pour na ba non musiciens. Ba musiciens va sentir que album moyo eza danger. Ba non musiciens peut ba comprendre. Pour les autres en a facilité to rôle ba parolier. Pour mutunyo so ndima, mais parolier za mususu, chansonnier pas za mususu. Vous comprenez? Yango na lobaka lelo bato msusu yozo tanga ba kombo na batikala ko za ba musicien te baza ba simplement ba chanteur au mona bato ya finganga c'est moment de vraiment na suka émission na tout le temps vraiment banga na yo le temps ezanze moment ezana philosophie et sali bato ba ye ba kombo ya batutu ove na biso fali atangi balobela temps o ezana journaliste moko to baza ba donneur de leçons ba ko critiquer fali mutu moko ta telemisa tige na micro ayo expliquer biso makambo wana ba journaliste belé fo ba lobaka te bozo apporter les Congolais rien comme ma finga ya ba maman ya ba papa
Boko vanda pe boye, bobimi se libi sope loko moko boye. Akisa to mina soki na bato batalanga na webi sabango. Donc on a ça ba recherche. Taka webi muta sala voiture na monde. Est-ce que muta sala voiture na monde webi? Joseph Kognon. Nazo sala ba recherche moko ya faux. Et puisque nazo sala ba recherche la comme sala nzembo selon dimension ya fali. Tana comme na niveau fali te mais à pandi réflexion. Vous comprenez? Biso tout ça na biso banzembo mama ya kana lingio I love you baluka boeso OK chéri kidi. Merci à facile la souka même pour te chiter moi quelqu'un non pour que to kabwana pour les coller pesa o ina en tout cas na pesa mbote na papa nanga Jean-Jacques Bolamba des beaux de mal. Merci pour tout. Neti ba papa Jean-Jacques. Donc aza papa moko boye aza cadre au moins na boka boye autorité malingaka na masqué na bimisango te. Donc na yo comprendre lelo ba liki na mboka na biso nde balingaka benga commanda mon major moi batu mo ba sana ba grande Mickey balinga ba benga ba ona ba kombo wana. Voilà na pesa mbote na Mama Thérèse G. Donc warrior wana pena ya ba warrior balinga fali bazali donc eza pena obeba ina fali pa sa nini abeba ina yo na pesa mbote na Senti Sinchangalula na Dallas bambote na bisika bisika zali venanga Guy Basket mokonza de continent ya Willy Mouchen code mondial Pelou Color Suisse ne tombera jamais Kojo Kamange créance le sala l'enjilo le plus célèbre Junior Kwatamaja Yamama na Sinzongani lycée Kemvula donc Douve Moweni grâce à Moussaoula Mosca double SM Sandra Mandjakou donc na pesi bango bambote Aaron Yaka omoni jefte fobo mesanana ye bando za la penda biso toza penda na koko te Daril le kaboy et rosa la penda chanteur porte-parole mission ye aza ye penda tozo formé na marambutu donc son nzamba sungi to komo sa ba déplacement ye penda bando za to bengi jefte boko tsaye po asala makambuye Aaron alors, on va chanter, hein, tout mon niveau, donc, sur la voix du peuple, la porte est alors toujours grandement ouverte. Tono Yambayo, Dari Lazawana, Château Zawana, Oussama Zawana, il m'a appelé les boss à Zawana, Versa Chimou. C'est ça, moi, d'embote, non, quoi. Na pesi ka mbote na. Faut la bango na la derrière. Na pesi mbote na vrai chéri MK Kinda depuis Brazzaville. Je te salue ma belle et je salue encore mon petit frère Ibrahim Bakali. C'est tout. Kitoko. Merci beaucoup. Voilà, merci Espelin Bongo, merci na Bandeko Bazale Bongo, na régie Oussama, Daril, Château, merci na PDG chaîne, les boss Vincent Chilouz, merci na Bino Toubo, continuez à faire confiance, continuez à vous abonner, vous qui n'avez pas encore abonné na chaîne Abisso, La Voix du Peuple, abonnez-vous, invitez les autres à s'abonner massivement sur La Voix du Peuple. On se retrouve prochainement avec un prochain numéro. Bye. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichu Tondele, naza pharmacien en formation, naza formation na université à Kinshasa, na faculté à pharmacie, et puis na sali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi, pe na niveau ya Canada, na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Dans le ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire médecine spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partie ya banzete na biso ya Congo. Ba kisi nyonso o bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique ou ça la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis ba kisi o eza na CRMTA ils allaient homologuer la ministère de la santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation il y a mis sur le marché na niveau ya mboka et puis les bandes ya mboka ba kisi o tozo produire na CRMTA et qui ko n'importe quel médecin partout à travers le monde. Dans le laboratoire CRMTA, nous avons deux branches, branche cosmétique et puis branche médicaments. Dans la branche cosmétique, nous avons dulci au collagène, pour ça, il y a un sérum, un savon, pour un traitement, il y a un tampon, un ndouta, un ride, un poche, et puis un cerne. Nous avons dulci réparateur, pour ça, il y a un sérum, un savon, un
on peut associer pe gel douche pour le traitement ya ba bouton et puis qu'on réparer le poisson na yo. Tout ça na délci cheveux pour ça les lango huile nango na shampoing nango pour le traitement ya ba cheveux abîmés, ba cheveux haut et baby, ba cheveux colorés, ezali ko botisa suki noki et puis ezali ko retarder repousse ya ba cheveux blancs. Tout ça pe na parfum na biso o to sali à base ya ba nzete na biso ya Congo. Spécificité nango ezali ko kitisa yo stress na kati ya nzoto. Na branche médicament tozali na méamycine sirop comprimé ou ezali kis na biso ya ba mibe ba levure eza anti-poison ezali ko traiter ba problème nyonso ya libumu. Tozali na kis na biso diazostimile ou ezali ko traiter ba différentes formes ya impuissance sexuelle, totangi éjaculation précoce, dysfonctionnement érectile, manque ya libido, azoospermie. Tozali na kis na biso zingenalis supo na comprimé ou ezali ko traiter ba différentes formes ya hémorroïdes interne na externe, ezali ko régulariser pe cycle ya ba maman. Tozali na kis na biso sensifos ou ezali kis ya malaria présenté sous forme ya sirop na comprimé. Tozali na kis na biso méamycine crème ou ezali ko traiter ba différentes formes ya maladie ou ya ploposo, ba mycose ou esalaka na makolo ya bana mibali, maladie ya mpesema palata epai ya bana na maladie mosusu ya loposo. Tozali na diazolex oyo ezali ko traiter ba différentes douleurs climatismales, ba douleurs ya mokongo, paiement, ba allergie au pollen. Ezali pomade oyo tomoli kombo ya papa na biso tondele diazolo. Tozali na méamycine crème ndenge na tamaki. Tozali na allium oyo ezali kisi na biso ya tension, ezali ko traiter hypertension. Tozali na borex oyo ezali kobomisa système ya bapapa, ezali kokomisa yango molai mpe monene. Tozali na menga kisi na biso ya makila oyo ezali kozongisa makila na bato oyo baza na problème ya anémie, quel que soit son type ya anémie. Et puis tozali na tisane Dr Malson oyo ezali tisane na biso ezali kotraiter ba myome, ba fibrome, kyste ovarien et puis basi oyo baza na problème ya kobota. Tozali pe na diabétine oyo ezali kisi na biso ya diabète et puis tozali na anti-poison na biso oyo ezali ko neutraliser poison na kati ya makila. La voix du peuple, oh la voix du peuple, oh c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité.